Bonjour, bonsoir. Avant que la émission na biso topesaka merci na Seigneur. J'espère que mon miniature wana boyebi bango très bien. Au coach au like, au coach au partager, au coach au commenter. Dieu est juste bandeko nanga. Nzambe azo bundela sila bitumbo ayebite. Nzambe azo longisa sila. Bandeko nanga silence eza phrase moko eza très efficace. Silence eza arme monene. Kotala makambo ezoleka na communauté na biso, kotala makambo ezoleka na ngamba bato ya théâtre na biso. J'espère bino nyonso bozoyeba. Tomoni lobi balobaki eza journée à pique-nique ndenge bango moko groupe Simba elobaki. Bakendaki pique-nique yana na pique-nique yana tozotala tozomona parce que toana mis tomonaka toana mato etoyokaka. Na kati ya pique-nique wana kotala ba mama mikolo ba papa mikolo esala somo esala na passe kotala lokola ici peshanga. Ici peshanga yo moko ndenge ozana okendaki pique-nique wana pique-nique yana ezalaki kaka uniquement boke bobini bokangi ba photo. Bino bokanga ba photo muninga na bino sila o bokomisa ennemi na bino azo travailler. Bino bokena ba distraction pambala makambo bana mikie wana sila bisalu azo koma. La poutine d'écriture azo koma. Bino bozokende kotonga, bozokende kobina sila bisalu azo mériter trophée. Bandeko na ngai nzamba agiste. Lobi bino moko bomona ki le 30 juin kaka le 30 juin o bango bake pique-nique nzambe balobi so nzamba kangi na gauche nzamba fongolaka na droite kaka kuna na gauche akor ekangamaki na droite afongoleli si la trophée ba diaspora balobi fila aza na audience makasi azo mérité trophée nanu bamona muta théâtre bongo te muta maboke ya bongo te bakoki kobomba ngo te parce que o ezosalama o bazomona ezomona na misu ya bato nyonso loba ozala kaka mutema mabe yo moko boya mais soki oza mutema malamu okondima muningano ata na kuzu. Na minute bino bokende kobina toboyi na biso te balobi toute chose à son temps mais attends faut bomi luka bo sala pourquoi si la bisalu azo réussir biso tozo réussir te faut bo sala même examen de conscience pourquoi si la bisalu azo mata biso tozo kitaka malgré tozo tia ba piège malgré biso tozo tia mitambo ezo simbaka te si la bisalu azo mataka bandeko nanga faut bomi tuna makamso na sa moyo kozano muta mabe na muninga te kende benga sila na linga na yebe pourquoi lelo boye osala nini komi tout ezalaka bien même na classe pour réussir na classe kisi dango eza kaka na ndaku fo ebozwaka ta ya ba révision fo eba kozwa ta ya kotanga po o réussir lobi. Si azokende azokoma poutine d'écriture azokoma azolala te butu moi bino bozotia ba piège bino bozwana ba distraction bino bozosala misala na bino mais sila azosala toujours musala na nzambe pe azopambole ici peshanga ozavu mukolo par rapport ya bandeko misusu otomonaki na pique-nique wana fumi yeba kati na yo ozaka star obi oza star te fumi yebaka ngani na nzambe babalansanga toujours na sila bisalu ako nazaka toujours na sila bisalu ngape fo nazala siko mayele fo nayeba kocreye loko moko boye lobi pe pesanga makambo bandeko na nga nayebisaka bino bien mutu ye moko amisalaka soko misali te mutu oyo osalo aza te lelo po biso tolobela sila bisalu boye parce que sila misalu ye moko amisalaka ayebi ke nga na nanga star ayebi ke nga na nanga mutu maboke me na maboke na nga nayeba kokende yango na ndenge eza na maboke na nga nayeba kocreye groupe na nga moko boye na forme parce que o papa alakisa lelo pe nga pe sila nzamba okopesa nga pe makasi nga pe nakoma na sala bandeko na nga avokoma na 1 avokoma na 10 babanda na 1 so bandi na 1 okoma na 10 ekendaka bongo bandeko na nga lelo sila bisalu abanda kokoka
Si la bino okokanango sala film te, no okokananga kokoma te, no okoka te. Mais tan nzambe, azwaki décision na ye, asala nini akokaki. Asala nini akokaki, dès le début ezalaka pasi, j'espère boke ndinga expliquaki, muta edake mwanda mbwa sunga ezaki Bellevue TV edaki sila. Malgré Bellevue TV edaki sila osala be moi coaching, mais si le moko asala ki ne fort, alobi te skonde ezabo ngamoko sikona sala, na bimisa tala nga, na kota sikona kacha makambo vraiment parce que fona misala pour compagnie nange telima. Ndeko na nga ba mama nga, mutu emo mutasala na vie. Yo moko fo misala. Nzambe déjà sala biso, le reste yo moko fo misala. Fwe ba ko créer. Fwe ba ko sala loko mobwe o lobi mukilelo ba bravo. Pourquoi si la bisala lelo ba koma koloba sila. Parce que si la misalaka, parce que mi sila mi yebaka, parce que si la ebike oh nini nga na za. Exil péchanga esopi bino esopi bino ba na groupe Simba. Boke na mino ka pique-nique, boke na mino ka kokanga ba photo, boke ko bina, to monika nde bo la biso ko bina, to kena ngo wapi. Bo bina. Bo sala ta groupe Simba, bo sala te fort groupe Simba mata, groupe Simba to ka ngo lisu te. Groupe to yo ka ka SB, groupe Simba na ba te so ke résista ko bien kufa to ebite. Ba Gomez ba ocho yaka kande toka Gomez to yebi Gomez po afinga kisila parce que Gomez to yebi ete ne ba kutu te so ba to groupe Simba ba zaka banane na banane na groupe Simba o nga na yebi eza sila bisalu na yebi eza Bellevue eza Xil Pechanga eza mabamba ba lule na yebi kaka bato ana bato misuku na yeba bango te tellement boze belé bo pesa rapé makambu te to yebi bino te. Na vie esika basi baza esika mibali baza soki olingo réussi il faut bien travailler soki olingo bimisa mutu faut bien travailler bandeko na ngai parce que soki ozo travailler botala Bellevue botala sila Xil Pechanga kuta ke akena maison habillement au salon ayengi amoni eloko to abite na zonga suna YouTube po pesa nga makambo pona moni succès zo lala. Parce que ici la sila. Oui, bande konanga no yebisa bino vérité. Mobutu, asila na ye. Azakene sou na succès na internet ite parce que ajouaka lisusu te. Toka ka maison d'habillement, toka ka salon. Mais Mobutu ici Pechanga ajouaka lisusu te. Amoni ke akono jouer te. Succès na nga batu ba obenga nga su te. Tala SB nga telemi siko nga na beta koto nga na kende ka kote a Bellevue. Xil babengo Mobutu eza kombo munene kombo jeté soko yebi signification kombo ana Mobutu osala ba bêtise bo osala te oluka omisala pourquoi oko créer péché na ote osana oluka na évolution ya Xil Pechanga Mobutu olobi te na luka pe na solution nga mo pe na créer péché na nga na bando luka pe ba na nga na sala pe nga mo groupe na nga. To bona biso te koke pa muninga appui eza bien mais sala to mona to nzima nde to nzima SB lelo parce que SB na sima bela mais SB na sima botala réussite à SB na groupe Simba boze belé na zwa ba trophée o zwa ba trophée bana basa tombola musapi o zwa ba trophée na groupe Simba na bana mibala tombola musapi to mona na biso te. To mona na biso te parce que mamno teleka na internet nga kuizi yani kitif na mona mona na ngango te na mona ka mutozo ba trophée za sila bisalo Beckham félicitations bravo mams nzamba protéger l'histoire mais mona ba dimension msu parce que abo eto mona te nil para ya seulement ya kacha SB ya bo eto mona te mams to mona te to mona makambo ya kana kacha SB. Kotela kaka linda coach, kotela ba normi ba gati, bibotela no banana aussi la so formé. Bana moko amikie, ba bota mina ba kaka lelo, mais ba na tala moko boko imaginer te. Botela ka bana moko amikie, bino kutu boza ba imbo ka vake, ba mikuli.
mais résultat kitoko te. Na place bokende kosala baje, na place bokende kobina, na place bokende loisir, na place bokende pique-nique, il fallait bouler pour na groupe Simba. Papi lombe, pe na moni to kosala boye, babi mona mkia beta munda bakolo pe babina, bongo te mama kati okonda wetu. Ezalaka bongo. Mais bino siko na groupe Simba ekufa, bon mema libaba munene vanda kuna. Groupe Simba bande ko résister si la bisala azalaki. Parce que si la bisala azalaka chaud, bino nyonso boza na kati ya groupe Simba boyebi ke si la bisala sora aza pesaka makambo atiake elengi. Aza lumière. Aza mungu apesaka guna biloko eza si la bisala bekami. J'espère bande qu'on a bien mon la absence à si la bissal et puis moi tana groupe Simba parce que si la bissal peut faut avant de ça groupe ne ya SB bon mon a échec bon mon a makambo ele kana groupe Simba bon comme auto luka Benz na sens ni luka mkolo bongo comme luka posa ba na miniature. Yo moni eba ocha bino na miniature ezaka 6 eba cheka na miniature muto tozo lobelela bongo te na miniature fo ba chof se ke to choka eza lokola Gomez même na Nigeria kuna esika za mutayebi azanete mais olingo bimaka na simasilo ebi keso na kangami na ya sila na ozwa makambo parce que yemo Gomez alobe so kanka photo na sila ba otala kutu yote mais ba otala ka ya sila ozwa makambo bango moko ba reconnaître bango mo ba miyebaka eloko sila zanango nebi se bino bande konanga sila aza nzambe sila zane eloko moko ya mutuya aze étoile azo clairer partout. Partout si la koleka bilembo etikalaka. Partout si la leka kabatu balobaka. Bongo ndeza bien. Bongo nde tozolinga. Bande konanga. Na fifo komi sala kakachi okonda wetu. Na fifo komi luka chez la Fayulu na kati ya Genève. Nga kwizi ya Niki TV na bino neba nanga pe koloba te. Na sala ka be fort. Nazo yoka pa baninga. Koto sala boye, koto ko sala te, yango nde na kokola bandeko na ngai. Na kokolo bate 100% na yebi, 100% na za bien, non. Naza mutu, naza na berere, naza pe na mabe na nga, na ba défaut. Mais na otanga ba remarque na bino, na yoka ba conseil na bino, na ba appel batu misu ba benga nga cuisine ya ni koto bongisa, cuisine ya ni koto ko sabete, na ba remarque tout, yango nde esanga bien avancé. Ngana okikomi kicha maboko na ngate ngana zobunda bandeko na nga pona réussir lobby mutu emoko milukaka bandeko na nga na vie eloko ni bakende ko sa le 30 juin ba belela ki le 30 juin na moyo nge eloko amalunga te na moyo ngaka ne ba obina na monde ba okanga ba photo na marche à l'Odia le 30 juin na monde loko oteke na ko bakete na tala ngona zui mo implice ezate na monde ngo vraiment ka va bana o ka baza bana bana ni na groupe Simba o ba yaki ana o to yebi o ba comprendre vie ba akite ba o ba yaki lobi baza ba o ba linga ka ambiance ba o ba linga ka loyenge na moma oyo eza moma loyenge te na moma oyo eza moma ya ambiance te na moma oyo eza moma mutufu esala mwasi fozala mayele mobali fozala mayele na moma oyo eza su moma ba jete bandeko na eza moma mutufu esala mutu ekesala ndenge nini ngende na créer chaîne nga akona na chaîne oyo SB Nzambe apesi nga opportunité lelo nga na sala eloko boye lobi Nzambe akokosela nga makambo ya minene ande na groupe na nga SB o nazozwa ne bakobatela na lie ndambu na bombi ndambu parce que lobi na yebite lelo eze epoke asila lobi ya mususu ezala mutu mususu na vifo koyeba ko saisir opportunité ezalaka chaque jour te bandeko nanga faut koyeba ko saisir opportunité lelo toloba sila lelo tozomona sila bisala officiel
lobi ekozala mutu mususu nzambe moko ayebi mais aussi la zanango ayeba kolia ayeba kobomba ayeba kopartage na bandeko na ye parce que lobi bango nde bakosunga ye bandeko na nga ezalaka bongo na moma oyo eza moma mutufu esala nasala ata mwa te nasomba ata mwa terrain na nga moboye nasala ata mwa ferme na nga moboye ce n'est pas la peine nasomba sac à 5 te nokozwa pe te nasomba ata mwa balo bilamba na nga na bandokata na gambela nafongola ata salon nafongola ata maison habillement na ngai nafongola ata restaurant na ngai na minute o mwasi nde komi mutu mwasi fo kozala mayele bandeko na ngai tolongwa na basentiment nalataki Versace nalataki Gucci c'est bien na compte oza na combien na kesi no oza na combien bandeko na ngai lelo nga cuisine ya Niki TV okobenga nga cuisine ya Niki TV na manke na mpiaka na maladi na manke na tuno za combien pona baxelo combien so yebisi ngoza na 1 epesa nga makasi na baxelo 1 koma na 2 mais so yebisi nga na ane loko te na oyede na nga me ezalaka ya baduti na yebite to na oloba mabe bien na okosa bandeko na nga tozala toujours wana topesa pe bango conseil aussi la zanango même si là j'espère ce que mission oyo et ça la déjà analyse selon cuisine ya Niki TV saisir opportunité o komelio liandambu bomba ndambu lobi eza nzambe bandeko na nga na opesa bino nyo tout conseil biso nyonso na nga moko parce que na oloba liboko moko ezongela nga na nga moko bandeko na ngai na oyebisa bino bana mama topesa bandeko na biso conseil tolingi bango ezaka te toleka tofinga ezaka te toleka toloba mabe mais mo pe ba conseil na biso esala bango bien bazala pe na besoin ya ba conseil na biso omoni ba président tomonaka président azaka na conseiller na conseiller pembeni parce que a conseiller président mususu président alinga sala eloko abengi mwa conseiller te koto ko papa kosala te koto sala ezalaka bongo mo foto pesa bango conseil po tolinga bango kotala lelo eza le 1er juillet joyeux anniversaire na papa sai nzamba bakisele implice nzamba zosele susu ya kokamwa koleka pourquoi pas to souhaiter te parce que cuisine ya Niki TV alobela mutu nyonso sauf rien atofinga te atopesa ka conseil même si la toza kosepela biso nyoto babaku na journal lelo eza samedi nga cuisine ya Niki na bino na utaki supermarché na sombi mwa champagne na nga na sala ba brochette na makemba no lia na part ya mam sisila na bana nga bakoko asila bisa tellement tolingaka ye exala biso bien un mot na kobenga e bandeko na ngai Dieu est grand nzamba amalam tokangama na nzambe nzamba amalam tokangama na nzambe bandeko na bolongwa na distraction na momo ekoma mutu esala mobali kuta lingaka mwasi o mutu esalaka mobali ebike ngaso na 1 mwasi na ngaza na 1 2 komi na force mwasi babalaka su mwasi pona sercité babalaka mwasi pona kitoko te babalaka mwasi pona comportement babalaka mwasi oyo azama yele bandeko na nga ana poto mwasi asalaka mobala asalaka ana poto mwasi akanga maboko azate même na Kinshasa na Kibolelo mwasi akendaka cop mobala akendaka cop baye nango basangisi epesi force ya ndako oyo kana ndako wana bakufaka nzala te parce que mwasi ayebi koluka mobali pa ayebi koluka yango ezopesa force ya ndako wana yango bozomona bana toujours bonne santé baolata kitoko parce que ndako olalaka te moyeba esika mai etangaka ezali te bandeko na nga kotala makambo oyo nga lelo cuisine ya Niki TV na bena oyoka omema conseil na oganga na nga te na oloba so endeni te mena omemi na baoka conseil ya mukie oyo koyoka ayoka oyo akoyoka pete ye na nzambi na ye na vie ya bino bafio boza na groupe Simba boluka bomisala boluka bokoma pe lelo tobona biso te pape lombe deja salaki en tant que papa
Papa Elombe asali o emonani o tondimo ekoki. Na minute eza su Papa Elombe te, na minute eza nde bana. Bana ngo eza banani, eza basila bisalu. Eza ba Bellevue TV, eza bino ba Isile Mobutu. Bo luka bo sala. Bo telemeli kaka sila bisalu bino nyonso contre mutu moko. Parce que bino nyonso mutu azwa trophée azate. Bino nyonso mutu aza na succès lokola sila bisalu azate. Faut toyebisa bino vérité. Yango ki mutema mabe, yango kento. Bo changer comportement. Bo changer façon na bino ko mesurer makambo, même ko façon na bino ya ko peser makambo. Boyeba eloko ni bozo luka. Ceux qui osent no sala théâtre, osara na succès te, luko créer moi cop no mo bope fula yo. Luko beta tolo taba Jérémie Chabani. Jérémie Chabani ayeka lelo metala Jérémie ba gangi ane foulier. Ta Jérémie Chabani nga kende. Aso kende bien, pourquoi pas tolo bela Jérémie Chabani? Aso kende bien bande konangai. Boende tozo linga. Boende tozolinga kotala Bobo Manoka azalaki kaka na kati ya sima baninga basi mibali. Bobo Manoka abi non ngape na mobile lettre H. Pourquoi ngape na sale loko te? Botala Bobo Manoka ninga créer chaîne ndenge ezokende évolution kitoko. Pourquoi bino bokoki ko sala te kaka na sima ya batu? Bandeko na ngai, na sima batu boko progresser te. Na sima batu boko zala kaka mutema mabe. Na sima batu efula katepe epusa kate boko zala toujours kaka botele milokola monima. Bandeko na nga fobo avancer. Fobo zana vision ya aigle. Fobo mona halobi. Lelo bobenga Papa Elombe. Bon lelo se Papa Elombe azate bobenga nani? Luka bobenga nani? Bomi luka bomi sala na vie muta kontanga na nzambe. Bocha nzambe no na première position, deuxième compte na yo moko. Kenda bongo bandeko na nga. Mama Jeannette Bosole kenda bongo. O compte na nzambe na yo nzambe na première position. Le reste yo moko bikete nzambe azana nga esimba. Kenda bongo. Ata lelo sale esimba te, ko désespéré te, quoi toujours na nzambe. Zala toujours déterminé esimba kaka. Mwane elaka akufaka te. Soko za mwane elaka suka na ngwe kokisama. Eza na oka te fo mwa mona oka te. Fo ba mona aka na zada na lopango na nga non. Avoza lelo soma lopango omona obana na ndako ofutela. Na ndako ofutela le chambre moko lobo komi na de chambre lobi kune komi na some mo terrain na ngala mpasa na kinkole na maluku. Lelo bisika na nyoto ekoma na valeur. Et comment na valeur bandeko na ngai olie muke obomi muke foko zara mayele fo mitu esala baba kuk na linga bino mingi bandeko na ngai ba remarque na bino ba reproche na bino na oyoka na omona merci. Nga cuisine Yannick TV naza toujours déterminé. Nga cuisine Yannick TV na eko tika mutu na mukilité. Nga cuisine Yannick TV na nona epona avancer. To bunda. To bunda bandeko na nga vie za komba. Faut réussir vi faut bunda e simba. Toza bana nzambe to aba kuku. Ato mona te zala toujours na foi. Zalaka na poste e kokisama e simba. E simba. Bandeko na nga faut boyebe loko bo luka na sa moyo. Moye bimaka pona mutu nyonso mbule betaka pona mutu mabe na batu malamu mbule betaka pona biso nyonso. Lelo bo telemela sila. Sila bisala obunda po SBA telema. Bo telemela sila bisala bo sele makita na batine na ba restaurant na ba coin. Lelo sila bisala zo bunda ndenge mutu nyonso alukaka na vie. Pourquoi pas bino? Na mukili boyo tika nani? Boyo tika sila. Boyo tika sila te bino pe bo bunda to mona be effort ango po boza ba star. Bolobake boza ba star bino nyonso boza ba to théâtre. Bunda, juste, la sila bitumba, longisa sila, parce que si la fille raté, parce que si la sala mutuma bete, azane enceinte, azana mabene, mais à comprendre, neni yo vivre na batu, akendara na batu bien, ami lukaka mikita nzamba tombola, yango bozo mona élévation sila, yango bozo mona grandeur à sila, yango bozo mona succès à sila, les ça les premières juillet. Nzamba ucho pambola sila bisalu na trophée lisusu n'enfe bino 2023 ti 2030 eza époque ya sila oyo boya sala mukili na ye
bobunda tout le monde va bitumba ndenge bunda wana shena nani esile wana shena nani ezaka nde bongo elengi yango bongo eza te ke bofinga eza te ke botonga eza ke te bochola okomi mpona luka vifo na finga non nga kuizia niki na ofinga te na oloba boye oyo alingi atala nga Dieu soit loué nazwi 3 vie 4 vie 5 vie Dieu soit loué parce que nga naza wana nazaka ya bakupe naka na poste naozela bilaka yawe oui bandeko na osemine vrai oyo eza conseil na memeli mutu nyonso aza kati ya live na nga akoyoka ayoka akoyoka te ye na nzambe na ye parce que tomona nzambe te nzambe alobela biso ka di manière d'une autre nzambe alobela biso ka na kanale ya bato mutu yango ekozala nga leki na bino ya na bino ndeko na bino ya mwasi mwana na bino tobunda to réussir vie ekezala bien nde tolobela sila nde tolobela lelo Jérémie Chabani bobo manoka lobi pe tokolobela yo lobi pe tokolobela bino nyonso esala bien boza bana mboka nous voulons la paix ekesala bien toye na biso mpona kofinga te oyo ezaka conseil cuisine ya Niki TV namemaki mpona bavrai mpona baboni na nga na bakuku nyonso ya monde entier oyo namemelaki bino kaka yango soki nalobi mabe bolimbisa nga soki nalobi malamu Dieu soit loué. Merci na bandeko nyonso bo partager émission par-ci par-là et que ça la bien ma casse que Dieu vous bénisse à la prochaine. Bye.